moko zombongo ya mutu eza na maboko yo nano mona te boza koleka et puis soda moko boye ayekaka na akoselo lokuta moko boye ke chef tokangi ye aza na masasi na sac na oyo mais pour bafouiller gode na yo nini eza na kati. Ça ce sont des manipulations ya des hommes corrompus. Même na ndako nzambe kolesa moni yango, même na ndako nzambe Biblia amoni yango qu'il y a des prophètes corrompus parmi vous. Mais surtout grave encore, kaba fois apen choniko. Lomba. Asipela na tena God na ebe wana sa nini akena. Lasa mama anitikana ede yoyo pesa yoka ngapetikana pesa oya matema na sina mona prophète musu ayeka ka boetanga sisi kote ya amoni tata mo balata ikosima ye master na ngai na yebi na master na wana crede que jour ngo kutu donc gaz to zakana ona bus na ngo kutu tena na kutala ka mais pas mona ye kivimu ya munene. Je me souviens que nzamba souvent inga to souvent na moi muke pona to tia moi carburant na camion pour azo moyen azo ngana ndako na ye mais asoko moneta la obenyo makekete ya bato babangisa ako bata makambo profeta mata ya ando enezo nzamba zo kama ayeka boy molimo la kisi yo frère okopesa $2000 frère mo moi na tala vie alléluia. Comment est-ce que vous avez besoin de tout place vous avez un camion qui va vous la banque et bâtir une essence. Moi ça va dire alléluia. Cuidado povo de Deus é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha é uma armadilha. Mais ezali rôle na ngai te pona koya na émission oyo ya ko sala ya ko exposer ba makambo oyo mingi na yebi parce que baza kolandaka bamateya oyo mingi pe baza kati na ekipe oyo bamonaki ke na koya kolobela makambo oyo bayebi place ni elekelaki yango wana tokangi page oyo ya eske baprofeta lokuta bazali mais eske tosilisi baza koya lisusu. Alléluia. Baprofesi eza ebele lelo eza bamasolo tozala yango na ndimi teke lelo mateya eza koleka awa eza masolo ya société eza koleka awa makambo ya prophète soki mutu ateyi yango akosi makambo ya prophète eza koleka na société na communauté il faut peut tozula ngo neti yaka eza koleka na ndenge kaka mpe elekelaka na bacommunauté awa makambo ya kobongola motema eza te soko oyeli mateya lelo oyokaki naye koyoka motema mpona bongola motema nde kolimbisanga lelo tozali mpe na page oyo ezali ke banani yango baye kobebisa mokili oyo tokoyeba. Alléluia. Maman, la question, autant te raison to rouler. Tant te raison. Zamba pa vula no tanto yuko za répondre surtout zali ko zonga les awa makamba prophète eza ko continuer nde yango to vandeli awa na mpoko alelo. Alléluia. Amen. Mulher de cola é uma armadilha de Satanás. Mulher coropa transparente é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ela, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola é uma armadilha de Satanás. Tozali kolobela prophète lelo oyo tozolobela ba prophète azali azwaka message ya nzambe aye kokabala ngo na société ndenge tosukaki wana ino ba prophète bazopesa
basango bazopesa message et puis message yango mpe fale ezala esalami nango te omoni esalami nango te sikoyo mosala yango namoni mpe eza ya pasi mpo soki natali Jonas azalaki prophète akendaki mbisi emelaki ye ozo comprendre mpona nini akenda batindaki ye akende kopesa message et puis abangaki na ye ale coin mpo mboka wana batindaki ye na Ninive ezali mboka masumu elekaki mingi yango amonaki po akende kuna bakende koboma ye mission difficile yango amonaki donc aboyi ndenge okende sikoyo na ndenge aboyaki nzambe amonaki ye et puis balei na bisi 7 jours avanda na kati ya libumu ya mbisi wana ozomona Michel 400 prophètes susu ya nzambe bazalaki 400 mais bazalaki na bango ya solo te Michel kaka ye moko azalaki kaka prophète moko ye nde moto ayaki koloba liloba oyo ezalaki ya message ya solo ozo comprendre les 400 nyonso wana bazalaki na bango ya solo te po oyo balobaki ezalaki ya solo te ozomona bon nazomona mais bazalaki baprophète ya nzambe bazalaki baprophète ya nzambe bazalaki baprophète ya nzambe 400 nyonso wana mais bakoki ata koloba likambo solo te mais Michel moto ayaki koloba likambo solo eza mosala ya pasi bakoki te kende koloba koteya bato mpe bamasumu eleki kaka mingi bazoloino bazosalaka masumu koboma na biekobo ya ndenge na ndenge motu koswa mais namoni bato bazokontinue kaka kosala prophète yango mpe baprophète yango mpe namoni ebelebele ino nayebi te soki okokolingo tunaka mpona nini bato ntina date ya lelo oyo bazaka kolinga bazala baprophète pandaki mosala yango mpeke prophète eza nini eza ya pasi bariska ndenge na ndenge parce que baka nyonso osili kopesa awa nga nazolanda yo ndenge nalandeli yo c'est comme si ozotante koprouve ete mosala ki prophète eza mosala ya pasi parce que tala Jonas batina Ninive place oyo ezalaki périgose très risquant oyo kone kokufa bata Ninive soda makoma tanga bible kone kokuta balingaki koyoka kutu makambo ya nzambe ya Israël te bongo oyo kone kotindaka moto akende kuna c'est pour vous dire que un messager de Dieu aza na dibanga parce que bakotinde na baplace ya ndenge na ndenge yokende kaka tolobaki yango. Un prophète de Dieu, c'est un messager te compare na facteur à poste, que bapesi yo lettre kende kotika. Mama ni yom tolo banya, okomi kuna même si mboa ezana pas chez méchant. Comment? Parce que pour mona ke assigné ki preuve ya signature ezali ka azwa ki lettre etindi kuna. De ba bloko za komona ete ya solo que se pose ngai. Musala ya nzambe ko ezali ya passe. Musala ki prophète eza musala eleki difficile. On moni baza numéro 1 et puis ba pasteur ba ko na tina c'est d'abord un prophète faza na likolo kuna. Raison pe na banza mama ani dazo continuer ko supporter en bible ko uti ko ba ete un prophète de Dieu, un grand prophète de Dieu. Son nous ala obenga ma prophète de leader, n'est-ce pas? C'est le prophète des prophètes qui va na ba niveau ba Elio et na mnene. Okoyi ko la mariete. Parce que son za mariete la bakaya boy, batindi okende awazonga boy, c'est très difficile. Au pesina sukaya ya prophète nani Michel, n'est-ce pas? 400 prophètes ya banzambe, ba prophétie que 8 ans que na guerre. Kaka ya no guerre te, ba beti ba kamisi ba kotse kututi na prison. Ba kaya boye eza kofunda ete musala ki prophète eza musala moko. Eza matata. Eza matata. Kasi question obendi awa ngwe conception na débat oyo. Pona nini kaka ba balingo benga na prophète. Poni kama baza ko wela titre ki ba titre za ngabere na ba église na ba vina biso mais mutalinja ngai prophète tikana répondre na kopesa ezapela na mishika kalisusu parce que boba beli na kama mishika tikana na yesa ndeko zwa bike na papier comment Michel 3 chapitre 3 Michel banda kana verset 9 tina 10 lelo tozapela presete tozaka laka poto sisa noki melelo nzamba pesi to tanto ke malema parce que encore une fois banana e bandeti na kusukisa na continuer koloba yango mulher de milisaye uma armadilha de Satanás mulher de bareguinha uma armadilha de Satanás mulher de cola uma armadilha de Satanás. Prophète nyonso o abena mi faux prophète to munosa niko se tester na eto peut comprendre encore que
soki na église to na lingomba ya bana Israël barona kati ya ndako ya nzambe ezalaki ya tronet par exemple libota ya nkolo Yesu musala ezalaki bazaokumaka nini baminda kaka na tempelo n'est-ce pas ebongo ba Levitiko musala bango bazaba tei kaka bango bazali ba grand prêtre kaka ebongo ba bisrole za ya trone église tabernacle tina église na sebadi akre bazali ba mama kingani ngani bazali ba protocole bazali me bat balinga ngai na zana na prophète Michel bike rezo ba wenda ka musala ki prophète kukifuniko mbongo parce que bango nde batu bayaka ete Dieu m'a parlé ibao be mama wiko za na problème na libala na yo pasteur za wana oyebisaka na yete mais jour oyo pasteur prophète na biso za koya na makabo yo kutuna papa bosibo yo kana bino makamo esila na ngo ko mira liputa kutu papa prophète yaki ala makabo ya kala Madila de Satana, Mundiere Ministaye, Umar Madila de Satana.